Oyokaki tango bana obela wana ozala pe susu na sida kindoki oyo wana omela bakisi ya bata sida mais lelo za suna sida te on est toi boza vraiment bien naza bien parce que baza komona santé mais nzo kana na sida ngalo na oyebisa bato keno nzamba za capable à tout. Ex-musicien de Koffi Olomide, hein. Aujourd'hui, à Osali Lanzambe, à Sali Sous na makama musique ya mokilité, à comme Koyembela, créateur nae Jésus-Christ de Nazareth. Le lenga zalaki ko pola, mutu azo bima mai na nzoto, azo pola, okozala nae, okoko respirer même pas, okoko zala nae boete. Donc, quand Nzambe nda ko osala makamba bosi. Tina fandi boelelo so Nzambe te nde na koti mabele. So Nzambe te nde bakunda ngai so Nzambe te melelo vi na ngai eza lisusu na tina te. Voilà, merci beaucoup, super salutations à tous les fanatiques, à tous les téléspectateurs de cette émission Astar. Voilà, avec moi Betty Massengou sur Access Télévision et sur Libanga TV. Hein. Donc Libanga TV, il faut tala kaka, il faut s'abonner kaka. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup et je vous souhaite le bienvenu dans ces nouveaux numéros de cette émission. Voilà, merci à l'ingénieur Daf Moubama, salutations à la joie de Pichouna, l'hymne national. Mon thème est papa aimé. Salutations aussi à ma maman chérie, hein, maman Katiba, qui est champion KM depuis Kenya, Chaleur, Washington. Donc, le bimbo, coming soon. En tout cas, tous les langues, Maboko, Yako Fungwama. Et puis, merci pour la Libanga, la Betty Massengou, l'international. Voilà. Bisous à ma fille Joyce Daphne. Aujourd'hui, je reçois mon frère Jimmy et bien bon moi. Betty Massengou bien frère Nderenini. Donc il était un artiste musicien au sein du groupe Quartier Latin de celui qu'on appelle Koffi Olomide, Mopa Omokondi, et aujourd'hui il n'est plus, hein, il n'est plus là-bas, il fait sa carrière solo et à s'accompagner avec maman prophétesse autoromécampé koyo kaipo babi mikolo ba maman prophétesse ba yema be na YouTube hein. Donc toroyo kae ba meme libino nini et surtout makambo ba koloba lelo na émission et belé ba kozwa lobiko et belé vraiment témoignage oyo et ko sunga bango pe ba ilanda nzambe poto yebinde ko la biso abane ko beta musique profane. Voilà na bananon naye frère Jimmy. Bonjour. Bonjour ma sœur Betty Massengou. Bonjour, bonjour. Bonne santé. Bonjour pena bana nzambe nyonso. Voilà. Santé ça va? Santé ça va. Na Yesu santé zara toujours ça va. Na Yesu zara toujours victoire. Voilà. Merci na Yesu toujours ça va. Na Yesu victoire sur victoire. Oh, merci beaucoup. Tout va bien toujours na Yesu. Non, peut sa maman prophétesse maloba tozongla tozala on a yo moi to solo là pendant quelques minutes pour batuba au kamo ebele. Eh Jimmy kako ando yemba. Jimmy kako azali na quartier latin et pas à Koffi Olomide. Mon père mon compte, il est là comme frère. Mais quand on connaît biso et ça l'a mis le lengenin. Changement wana de musicien profane na musicien chrétien. On met ta musique chrétienne maintenant. Et ça qui l'on dengenini hein. Mbongo wana wana. Ngana loba kaka Rabbi ne change pas mais il change des choses. Nzambe wa sala na Abraham, wa sala na Isaac. Yepe kazosa na biso lelo ezali kambo tuna te parce que ye moko eba nzela na biso nyonso pona ngana lobaka toujours que nzamba za suprême oko banda no nzela mais suke ezalaka ye donc mingi olobeza te. On relate l'histoire, relater l'histoire juste un tout petit peu. Et ça qui n'engage pas une histoire. Mais on a colo bango te ponga na colo likambuté yo za invité yo no za colo likambu za kidel ponga na yebi que frère Jimmy okotaka ndaku obanda ko bela okomo pola ba makolo okomo bimisa ba mai okokotambola te donner no mono bonne santé. En tout cas j'ai dit gloire à Dieu. Hein, it's just wonderful. De tolobaka, gloire au Seigneur. Hein, c'est vraiment merveilleux. Na mona yo en bonne santé boy. Alors mécanique ko yesa bande ko la biso et ça la makindenge nini. Et puis toyoka ki obela ki komo mela mela ba kisi tu okuta na maman prophétesse lelo nzambe akangola yo.
Non, le bakaka batunyo se faut aller banzambe. To comme attend de la fin. Ngai vraiment na croire na Jésus te. Na ndape ko croire na Nzambe te. Nga pona nga j'étais plus na ba religion moko boye. Ba religion ya moi ya molili, ba religion moko boye oyo. Etanga mite pona biso bana Nzambe. Mais je croyais que le kola yango ndeza solution ba problème. Mais le on a na TV pona bisabino tout que non solution ya vie ya moto ya solo ezaka Nzambe. Solution penda ya vie ya moto ya solo ezaka Nzambe. Parce que tina fandi bo lelo so Nzambe te nde na koti mabele, so Nzambe te nde bakunda ngai, so Nzambe te mais lelo vie na ngai eza lisusu na tina te. Voilà. Mais baki sona ozwa ki ngole ozana na quartier là. Tant là obeta nanu pas mopa ou mokonzi donc aussi mbaka bakisi pour na succès pour na na éviter pour na koyemba na yo avancer sikoyo retourne on de betaki on de kotisa ki ondaku. Bon, quand tu es dans le monde ils aura toujours biso batunde to enviaka biso batu to lingara mingi ko envier biloko mokili. Mais pour vous dire la vérité nyonso ya mokili za ngo vanité. Et le moko te to lula mutu moko to kenango ba posa na biso ya mokili nde sala tito ko matina ba poana ko lula ko envier ya ngonde sala ke le to ko mana point wana. Mais ngai pe nenga batutu ba enviaka ozala pende batu bazalaka pona biloko ya mokili et sala ke le ngé dindisanga na libulu. Mais chance kaka po j'étais appelé parce que ça na bato baza ba appelé pe baza ba élu de Dieu ya ngonde sali ke lelo Nzambe alongolinga na mokili asukoli vinanga akangolinga pe leo na mibenga mi frère Jimmy. Nanzela ya maman prophétesse waza pembeni. Merci tozono maman prophétesse tozongela yo. Merci frère Jimmy, maman prophétesse. Bonjour. Bonjour maman. Bonne santé. Santé ça bien, Dieu fait grâce. En tout cas merci, Dieu fait grâce, tout le monde déjà santé ça va. Maman prophétesse kombo nani? Guerre d'Amaloba. Pardon? Guerre d'Amaloba. Guerre d'Amaloba. Ok, guerre d'Amaloba. Donc, on les a comme maman prophétesse. Maman prophétesse. Mais quand un peu corrélaté, biso ezaki ndenge ni non bref. Ndenge okuta frère Jimmy à l'époque, wana zoyemba nan pa Koffi Olomide, ti ndenge bakotaka bakisi, basimba bakisi na bango ba musicien, ndenge beta e kotisaka ndako komo bimise ba mai, ti e komisaka vraiment na liwa. Mais gloire à Dieu, tant yo kutani na ye na nzela ba prière, nzamba kangolier. Mais quand un peu ko bisa biso c'était comment? Parce que na loba ke musala nzambe soza na grâce te na eka na kawana na kutaki frère Jimmy ezali penza terrible ezali penza mabe makasi na uta Lubumbashi parce que na uti Lubumbashi ata lingala nanga bo comprendre que na uti Lubumbashi na sali 2 semaines awa depuis na bandaki qui prophétesse nanga à l'âge de 12 ans na bando sali la nzambe nga déjà depuis bon mois na tina komi âge na bando sali la nzambe. Mais nzamba bando yisanga kaka ko bikisa mutu okutana mutu ko changer ko memaye nani na nzambe tout ça na bando monaka ba message ezo bimakaka ou bien mutu mususu bien bambule belé na okolo babongo mais jour na kutana na papa Jimmy ezaki ka wazar na ye okuta ye to komo sala relation pa Jimmy fonda ka pa expliquer nga mais déjà nzamba bando lobela ngai kobimisa mutu wana ezaki mbala moko kende obimisa yeke longwa déjà pas na musique kende boye te faut kolande malembe na bande ba prière na bi si réellement ondimi ko ndima na nzambe nanga parce que ya bando croire na Jésus Christ de Nazareth te abando ndima na bakisi na écouter na bakisi tout ça na bi réellement ondimi ko sa nini ko yamba nzambe nanga ya lobi boye na ndimi parce que na kana komi parce que na suka to bande na ba prière ezaki facile te mais ezaki difficile na bandoko osenga ka l'aide basala nzambe mususu mama nanga molimo na Lubumbashi to sele ba prière ti ndinga bongoli motema ko bongola motema malgré mutu atikala na babiloko ya mukie mais il faut ko persévérer kana ba prière ti lelo akomi frère akomi osalela nzambe. Voilà. En tout cas, merci maman prophétesse. Olobiango ezaki vraiment facilité, ezaki difficile. Na modèle oya zalaki et puis na orchestre oya bana obeta to yebi orchestre munene
na ndenge atambusaki vie na ye vraiment ezalaki bien te na nzela bakisi mais tangu obanda kolanda na ba prière nzambe bando lobela oni akobika akotika mizika mokili fo alandaka mizika nza mpona bato mosusu mpe azalaka biki bo azongeli su nzela wana ya mokili oui nzambe bando oyebisanga kaka aza pele eloko na bando oyoka kaka aza pele ata na priere na bengi prophétesse nanga ndeni na bi aza pele continuer kana ba prière nzambe ba révélation bando oyebisanga kaka continuer kaka ako changer continuer kaka aza pele ti na ndenge na omona changement ye moko kaka alamuki akomo yemba nzembo nzambe ye moko alamuki boye akomo ko sani ko prier ye moko to moni déjà ba fui wana ke mutu nzamba kotikati na ye yango wana. Merci. Nzembo nilo wando yemba ya nzambe nzembo ya kobongwa malayo frère ezaki nzembo nini ezaki penda difficile mais na nzambe nalobaka po mona kimone na nzambe akomisaka oyo eza surnaturel akomi surnaturel nzambe azwaka eloko ezo existe ta commission na existence kofanda na ngai na esika oyo nalobaka eza miracle ya nzambe eza miracle ya nzambe boyoka meme na banzembo na seli nzambe ntango na bando sela nzambe oyo nabi na yayebisingaki na prophétesse na nga mama guerre dalobi na nga jimi oyembela nzambe me nga mona ndima ete mais natangaka bible te me nzambe aza capable makambo oyo ya boye oyo nga na omona moto akosala ngo ka eza nzambe mpo na mokili yembango nanu tokumisa nzambe elongo voilà merci voilà toyoka tokotisa nanu guitariste merci beaucoup. Bien-aimé dans le Seigneur, oyo nzembo oyo ezoya kala trop tende na ebisa bino Rabbi ne change pas mais elle change des choses. Rabbi ne change pas abongolaka mankambo. Rabbi ne change pas oye abongolaka mankambo. Nzambalola bongwana kateo. Il est le même hier aujourd'hui éternellement. Pasinange koma esengo. Mawanange bongwana esengo. Problème nanga Yesu solution. Pour Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas, oh, abongola kamankambo. Rabbi ne change pas, oh yeah, abongola kamankambo. Zambalola bongwana kateo. Il est le même hier aujourd'hui éternellement. Pasinange koma esengo. Mawanange bongwana esengo. Problème nanga Yesu solution. Oh, Rabbi ne change pas. Nzambo ya sala na Abraham, yende ya sala na Moïse, alongisa David liboso ya Goliath, ndenge azali kolongisa ngai. Sur la croix, tout est accompli. Ye parapluie ya bomoi nanga, ye papa malamu, mo bateli malamu. De Rabbi ne change pas ye, Rabbi ne change pas. Hier, aujourd'hui, éternellement, mon Dieu, il est le même. La louange appartient à toi, Seigneur, il est le même. L'adoration à toi, seul mon roi, il est le même. Zambo yongana zambelaka, zambo yongana yembelaka, ya bongwana kateo, abongolaka mankambo. Ata mokumbele kinga na kilo, Yesu akomemela ngai, ata bitumbango kinga na makasi, Yesu akolongisa ngai. De Rabbi ne change pas ye, de Rabbi ne change pas. Zambo yongana zambelaka, zambo yongana yembelaka, ye ya bongwana kateo, abongolaka mankambo. Analelaka mabota ye, epa nzamba zwaka Samuel. Bana Israël bamonaka pasi, suka suka bakoma na terre promise. Ngape na ye pai na yo, omimonisa na bomoi nanga. Manifeste-toi Seigneur, manifeste-toi Jésus. Adayo leli yo lembi,
ata mayele sili yo yeye mona miko banga te po nzambe akosala kaka Gerda ko banga te po Jésus akosala kaka simba kaka promesa nzambe de garantia bomoi na yo atezo umela mesuka suka bilake kokokisama atezo umela moi je resterai dans mon poste comme Habakkuk simba kaka promesa nzambe wana pendeza bino bana poto ndenge zalaka kaka. Voilà, merci beaucoup. C'était là un petit morceau là de la chanson avec notre frère Jimmy, donc ex-musicien de Koffi Olomide. Aujourd'hui, à Osale Lanzambe, à Salé sous la musique, il y a Mokilité, à comme Koyembela, créateur naé Jésus-Christ de Nazareth. Frère, félicitations. Félicitations pour Nzambe Fona Salabo parce que vi nangezande Nzambe. Nangina lobaka na batu boye pa Nzambe. Et pas Nzambe des solutions ça. Tout ça le ministère ya Mama Gerda pesa. Tu vas nous prier na bangomba mais to komi na lemba awa na lukunga numéro 6. Oh problème nyonso za nango Nzambe na ye naza sur na Nzambe na ye tina bina na lekana na TV bo na za sir. O mbasu o mpese o nyonso soko ye nango Nzambe obikisao. Mama Gerda maloba na suka opesa bino pe numéro na e. Merci beaucoup en tout cas. Salutations à Boss Wikele, donc espace Wikele qui toko place au pesa. Bah pesa biso to sala rappel émission salle de fête ezali restaurant terrasse. En tout cas merci na papa Malou to PCP Bambo te gérant na katia Wikele House na avenue Semlik numéro 1 dans la commune de Lemba. Terminus, voilà. Maman Gerda, maman prophétesse, comment on a beau jeune, maman prophétesse, on a jeune, mais nous avons salé l'homme à Kassiboé. Nabatabamba subazobika. Amen. Zamba capable à tout, Zamba capable à nyon son loba, parce que Zamba talarata acheté, oza mukolo, oza la bébé à rosale le kaka. Na koloba. Mukie kaka na wiyo webisa batu batika masumu balanda Jésus-Christ de Nazareth parce que masumu eza mabe. Frère Jimmy apesi bino témoignage naza awa mutu nyonso aza na posa na ngai azala na mbasu azala na mpese azala na problème ezotungisa ye Mama Gerda azana Nzambe akosalela ya sala kisite na sima ya Nzambe te parce que ebele bakomo critiquer basala Nzambe bakomi lokuta bakomi na kisi yo moko ya koya okuta na ngai tokosola tokopartager makambo ya Nzambe à part Jésus-Christ eloko mususu ezate o ezobikisa eza Jésus-Christ kisi ekoki kokosa mais Jésus-Christ azali likolo ya kisi azali likolo ya nyonso yango na kozondenge bakozonga na numéro papa Jimmy azopesa mutu nyonso aza na posa nanga akobenga na numéro papa Jimmy akopesa tout le temps ezala na tongo na pokwa na midi na air nyonso o kolinga obenga nga nazali pona bino. Merci maman prophétesse, maman Gerda Maloba. Anytime aza disponible. Yo za na ba problème ezotungisa yo. Ba milimo mabezo landa yo malade ezosila te. Ozana ba problème ya kobota, ya musala, ya voyage, ya libala, ozana problème ya santé même. En tout cas, maman Gerda za wana maman prophétesse, nzamba zo salele talaka nzamba changer mutu hein. Frère Jimmy ndenga zalaki bokomone boete. Ba image poka tolboyi ko l'accès à télévision. Eza ba image moko vraiment très sensible au batu boro talangote. Lo lenga zalaki ko pola, mutu azo bima mai na nzoto, azo pola. Okozala na okoko respirer même pas okoko zana eboete donc quand Nzambe ndako osala makamba boy sans Nzambe mutu so ko osala ngote ona kama batu suso ba prophète so ba ba kisi siko ya utaki na monde kisi na musique ya mokili na quartier latin place o azalaki na bakisi linge sacrifié siko mutu na suna kisa bikise bonno. C'est Jésus-Christ en tout cas. Merci to comme na souka émission, numéro à contact, que salutations et puis on a la roti que la bino na bande ko bazola na bino bo salra iloka souka pour se ça bana Nzambe et puis disque on a yo moko ko bima kan parce que na minute ko mo yembe la Nzambe. Côté na ba plateforme bozo na olukaka soutien na lobi na bato ebele ba soutenaka
ba biloko ya vanité ba biloko ya sentiment ya mokili mais ko soutenir nzambe ezalaka bien na osala nyonso na ba propre effort na nga moko mais ko soutenir œuvre nzambe ezala ko zobombisa na kesi ya nzambe tosala pe ministère na biso numéro Mama Gerda ata sida nga na oyebisa yo naza sûr Jésus-Christ abikisaka nyonso nzambe azana surtout pe nde toyokaki ntango banobela wana ozala mpe susu na sida kindoki oyo wanaomela bakisi ya bato ya sida mais lelo oza su na sida te nde toaboza vraiment bien naza bien bato mosusu baza komona santé mais nzoka na na sida ngai lelo naoyebisa bato keno nzambe azala capable ya tout soki ngai na ndondimela Jésus te nakoleka wa te parce que na ndondimela ye te mais so moi na leki na kumisa ya boye mutu musu mpo na changer vie na ye faut ka miracle mpo nde tingam na moni miracle même moi-même je ne croyais pas à Mama Gerda mais so moni na croire na ye boye mon frère ma sœur ozolanda ngai nayebisa bino kaka totika mabe nzambe existaka nzambe azali penda parce que na moni miracle nandima ete na age na ye numéro ya téléphone mpo na kozwa ye eza 082 bon, on a banana plus 243 82 38 88 749 082 38 88 749 Oyangai soko bengi ngoko zwa paye eza 082 56 89 828 082 56 89 828. Merci beaucoup. Sima, bama beti ba oyata o filmer kilt ndenge leka. Kala trop tepe bozo moi excès à clip, ya Rabbi ne change pas mais il change des choses. Merci beaucoup frère Jimmy. En tout cas good luck. Bah congratulations c'est belé. Frère Jimmy vraiment Rabbi ne change pas mais il change deux choses. Oui, en tout cas Nzambe a bon wanité mais a changé kande makambu nde a changé frère na biso Jimmy le la comme osale la ye yo posa na ba problème Nzambe ko changer ba problème na yo atoza na sida yo zo landa biso na poto o mela bakisi o mela bakisi hernios anytime o lemba kutu bakisi ngo. En tout cas, à travers ma prière, paix à maman prophétesse, maman Gerda, au Kozolobi connaît frère Nabiso, ça y est, sida, ba bête dans nous kisi dans nous retour muta opola bi mama mai akomi solo sida lisusu azo mena na ba kisi ya bato sida mais mosa ina nzambe na nzela ba prière na kolandela ina ba prière à hôpital poka aeli biso ni te na émission ko yana o sepelo la biso vraiment preuve à l'appui aza suna sida te munga ngolobi aza bien l'émission musu to sala to rozwa pena place bazo sambela ata na ngomba to na église bisika baza na avenue Lukunga numéro 6 awa na lemba foire ndenge nini ba prière réseau leka pour ba Saint Thomas bazakebele bombo na ndenge nzamba zo sala merci beaucoup nous sommes arrivés à la fin la joie en mode pichu na l'hymne national monté mes papa mais coucou à vous depuis Paris merci beaucoup on se retrouve déjà à la prochaine merci à l'ingénieur Dav Moubama oui rapidement bambote na pesi mbote kaka na Betty Tibe ya Pichundrus na pesi mbote na Gelor Masungi ya bando soutenir ngati na mokili mais alaninga pe na nzela nzambe Gelor Masungi ye mtu manager na nga partir à Paris na pesi mbote na mama Aimé na pesi mbote na bana tu ya poto na ebisabino nzamba existaka pe Jésus existaka à travers même ya téléphone bat ba mona ba miracle na pesi mbote na bana nyonso ya poto na bana pe ya kin bo soutenir ka disque na bino zoya et go sala titre disque bon titre disque na on a suité mais na zana ba titre banzembo o zoya na on te qu'on a la plateforme et ça Rabbi ne change pas mais il change des choses voilà to rozela on va beaucoup ya kofungwama wana der obima pour la promotion nango donc le ça qui juste mission témoignage merci maman prophétesse quelques salutations maman Outinae Lubumbashi moi bambote rapidement OK na pesi mbote kana maman nanga Molim maman Marceline azana Lubumbashi na pesi bana nzambe nyonso mbote na combattant de Jésus-Christ surtout maman Aimé maman Betty muto azo soutenir biso
Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Goodbye. Merci.